Merci Balandi Océan du Congo et Sengoza sur Kutanabino Nanda Konabino, Nanganyo sur Kuzali Baku ya Kolanda émission Nabino, tout sur la Ponambo Congo. Le retour au Sénat abonné au Océan du Congo, vous s'abonner massivement, vous partager, j'aime la vidéo. Il faut que soutenir Bitumba tout ça pour que non, vous cannabiso depuis tout mandat Koloba. Il faut que attendre procédure il y a la manifestation. Nde bomona ki toza ko s'organiser na bandeko o toza na bango awa na kati ya terrain na bandeko o boza libanda mboka topesi bino matondo na o nyonso bozo participer comme idée appui eza eloko moko eza ko encourager biso au lieu ya ko décourager biso ba idée na bino eza les bienvenus. Nini autre sera lelo eza pasi na mawa tango tozomona baim congolais bango moko bazo participer na kati ya bocholi koseka non tout bien comme si indignation par rapport à makambo eza koleka na kati ya mboka Congo nde tomona ki wana na mikili ya libanda bisika oyo boye Jules Lingeti o ayiba déjà mbongo ya ba pétrolier likambo wana tirelo oyo bondeko na ngai Merlin vous va traduire ndeko Jules Lingeti pour 16 millions de dollars américains et puis pour 12 millions de dollars américains au ebungaka mwazalaka directeur ya cabinet ya madame Akaza Badubola à l'époque ministre ya économie de lo oyo boto komona que non Jules Lingeti soki tozaki na mboka o eza sérieux Jules Lingeti azamutu oyo boy il faut pas traduire en justice procureur de la cour générale ata la dossier wana parce que sur 16 millions à 12 millions ça fait équivalent à 28 millions de dollars au Jules Lingeti azwa yango tilelo obo tout na ka explication et banarate mais pas si na biso zali que tant tozo mona ba oyo bakufaka na est tant tozo mona bandeko na biso bazo kata ba na Kinshasa tant tozo mona ba insécurité eza na Kisangani eza na Ozai eza na Katanga Jules Lingeti akochola pona nini po baza ko travailler pona ba occuper pona occupation au service ba rwandais. Comment est-il possible Mutuloko la Jules Lingeti akena mikili États-Unis même ceux qui bozo luka ba investisseurs ba luka bango boté na kokosa. Vous croyez que non bozui ba avion na bino a bolongo boken États-Unis kokosa kochola bibembe ya bandeko na biso bazo boma bango pa ba Rwanda o bino bozo sala bango lelo oyo boy koloba keno na Congo bitumbeza la kate donc cela veut dire que non na Congo batu bakufa ate donc batu bakufa na est wana ba vidéo to mona ka bandeko baza kuna Ituri bazo yebisa biso tozo swana bango toza de fois tokenda rapé kuna ezaka nango lokuta ou eza façon ko humilier mboka. Est-ce que vous croyez que non batu entend bozo lo ba propos abo batu na bazo mona bino banani parce que ba américain ba occidentaux na bazana ba pareil ya ebele o que non biso no to komi na dimension wana te ba ko mona bisika ba désordre ko salema makamba fausse commune batu ba ko boma batu ba ko kunda bango mais bino bozo lo ba que bitumbeza na est ya Congo te botala kango kana ba télévision parce que tango zo lo belo kwa bon botala na télévision courango o bino bolobi ke bolandaka ba bitumba wana eza 2000 km na capitale bolandaka na télévision bo courant o bino bolobeli yango Jules Lingeti za place ni parce que soki ke no bino bobiki na botalaka na télévision muto aza censé à diffuser ba image wana ba bomaka batu o bino lobby ke no guerre des na est eza RTNC chaîne na bino ya lokuta. Donc de fait que RTN ça l'accès à monter. Aux hommes on a que non comme bimisa ridicule tina niveau oyo donc tozo bengisa bazuzi ba traduire Jules Lingeti en poursuite judiciaire parce que il faut y sabiso que no bitumba oya lobby andaka na télévision et no bitumba zali parce que bandeko na biso à est. Bozo mona lelo oyo boy. Bandeko na biso oyo boy ya Kasai bandeko na biso oyo baza na pouvoir. Bozo mona ndenge muke bazo kabola mboka. Et ça insulte déjà pour la bino bandeko ya est comment na Jules Lingeti ou azo travailler pour na ba Rwanda ko loba que non bino beaucoup farate na est ya Congo. So de fait que RTN c'est là que ça ba image wana de Jules Lingeti et puis coureza na Kinshasa te o mona ngote ke zaire moko to benga ngo to ebiter mo to ko benga ote sentiment bonyama donc âge ou bien comment mais moi je ne crois pas que ça âge est combien élevé yango na zo benga bino bandeko la nga ya est. Bon, on a déjà régime à Félix Ndeko au Kabola biso. Bon, on a régime à Félix Tshisekedi parce que je crois que Jules Lingeti a lobby makambo oyo boy. Azala qui entouré na service na communication et je crois pas que na makanisi na ngai. Mokonzi na Félix oyo asale la kai ayebaki ba propos oyo boy. Basuki wana te ba kei juste ko loba que non régime kaka ya Félix oyo boy. Parce que Jules Lingeti za militaire IDPS. Aujourd'hui sous ministre Mbukulu Yves oya jeunesse un militaire de l'IDPS auto bana ko mona awa boy akota mo na chemise sila mai na makila
akokende na mikili ya poto koloba ete na Congo chômage ezate. Mais mutu oyo botoza na besoin to mona pe démission na e. Ba jeune congolais soki bozo continuer kolalisa miso. Soki tozo continuer kolalisa miso na batu oyo boy, batu oyo ya IDPS oyo na pouvoir na bango lokuta oyo bo pouvoir na bango ya makila pouvoir. Donc bazo tonga mboka, donc bazwi mboka na ba memi mboka na morgue régime ya Sama Lukonde, régime ya Chilombo. Na gouvernement ya Sama Lukonde. Bazwi mboka ba memi yango na morgue. Donc na minute oyo bakomi ko so mboka po baka na utika na cimetière ya Kikole. Tala dimension. To ya chômage eza na 91%. Mais batu oyo boy ba koloba kono to ya chômage eza 19%. Donc soki misala ezalaki na Congo, biso ba Bruno Mimbenga ba classe to tangi oyo boy. Tonga toza na ba misala to ko sala. Mboka eza na kati occupation, nyonso na ba osala ngo bongo nini po ba yebi keno bazo travailler pour na ba ronde soki ba lobi vérité, ba ronde ba kobuma bango. Tala ba Congolais ko banga ndenge komi. Yango wana mwana Congo nazo bengisa yo ofungola misu. Lelo oyo boye. Tango biso tozolo bamboka eza na occupation. Ba Rwanda Félix azotekela bango mboka douceur. Na pete nyonso biso ba Congolais nazolo ba awa bolokola moko ba prophète. Mboka ezoka ndeko teka malembe na régime ya Félix Tshisekedi. Biso ba jeune Congolais to vandi to zana ba futilité to zana makamba. Awenge BCBG 4x4 tout terrain. Wenge BCBG 4x4 tout terrain. Eza distraction. Félix a ko signé ba corps. Mboka eko kende malembe. Toko sutuka lobby. Mboka déjà une grande partie qui et puis okoba trop tard. Yango na zo bengisa peuple congolais. Ngonga yango bozolo ba ke tozolo baté. To invité que notre temps tozo libérer mboka on a kati occupation. Mutu akoya comme président de la République dans les jours à venir. Aza isusu na musala toto mana isusu ko bunda bitumba obo pour la deuxième fois pour l'indépendance na biso. Yango na ko pesa kulutu na ngai tingi. Pour l'ulu raison, bien qu'Azana a ignoré dit sacré na bango, mais bandaki déjà qu'on dénonçait makambu oyo boye mboso banaki ko yokate. Depuis papa Thomas Lokondo Zala qui a vie, kulu tutingi pululu. Le laza honorable bandaki ko makambu obo. Chers Congolais, mes frères et sœurs, mboke zote kamaso ki to sali attention te. Ba députés nationaux, ba députés provinciaux, ba gouverneur, ba na mboka, ba chef coutumier. Bande konanga na est. Mboka ezoteka malembe na bakoko Félix akoteka akonda ko signer biso to sana distraction na biso auto memi yango conséquence na yango est to so mesurer bande ko na biso na Ituri na betine za kuna ba ko bumana ba Rwanda ba ko profiter si ma ba désordre na ba bitumba ba coopération na biso ba Congolais ba ko zo mabele ba ko avancer ba ko tonga ba za ko s'installer na nde ba uti ko sala ba communauté ba tuchi. Mboka ezokende malembe. Nini oyo biso toki kosala? Ezosala na biso tosala évangélisation plus vite que possible. Que mwana nyonso ya Congo a comprendre. Tango bino bozolanda Didier Masela, Blaise Bula, Wenge Muzika, Basangani, Werasone na Jibe, kuna ba Rwanda bazo multiplier ba stratégie. Na yebisaki bino awa boy batu oyo boy, baza na politique ba komisa Afrique centrale en pays et comme na contrôle ya Rwanda. Ba députés nationaux tango kulutu tingi pulu alwaki makambo oyo bozaki na année passée na ba 2020 2021 je crois. Lelo lisusu oyo boy. Kulutu tingi pulu la ko rappeler na ba député. Je crois ezaki na plénière uti le cadre récemment awa boy. Bino ba député ba corps Félix a ko signé. Kabila auto manai ko traiter na Rwanda bandai koloba à l'époque. Quand vous signez les accords, il faut revoir, relire les accords que vous signez. On suppose que Kabila ebaki ils ont qui pêche bandaki koloba la langue moko kodé mais le kola ba congolais bazolanda ka mbongo na basi o ba Rwanda ba kopesa bango bazokende kuna ka ko signer ndenge Félix lelo oyo boy aye ko ligote mboka a kopesa ngo epa ya bapaya elo kwa mosusu ya misato nazokende awa bukutali sabino ndenge mboka ezokende kokabwana Félix akaboli mboka lelo bomoni bande kuna biso Ituri na ba communauté moko na bosa ni komona ngo ba yoko na rate Félix a beaucoup qu'on a trouvé solution pour nos problèmes wana. Mais le quoi les problèmes au tali makila na e bande kona ya Kasai. Au monde Félix a zui pepo awabwe ye wana ke koluka kimia entre bakasai na bakatange. Mais ceux qui wana te le lo o bonne to solo ba awabo pas bon na niveau na lo ba ke loko ke mboka soko to sala to sote to zo kene na guerre civile et puis ko tala grave pour la unité nationale mobutu banda ko bundela ngo. Lelo oyo boy bande kona biso ya bandundu.
banda ko sala misala na société ya égyptienne na kananga bande kuna biso ya baluba bakomi ko benga na bande ko wana soki mboka kabwani lelo mutu aza base ya makambo obwe Félix Tshisekedi Félix akomi ko tia biso na désordre bande kuna biso ya bandu banda ko kena kananga bakena kikwiti ba vice versa. Mais comment est-il possible nini ekoteli ba congolais na ta oyo boye pour ba rwandais ba réussir ko manipuler bande ko est ya ouest ya centre ya nord na partout ya sud tala biso bana congolais tala biso ba congolais to mesana ko vana na bomoko toyeba kite ke no moluba za nani mungala za nani mukonga za nani muswahili za nani mais lelo oyo bo Félix ko talisa biso ndenge ya kukabola mboka. Mais je pense que mboka o ezalaka à l'époque ba empire no travers makila ya bakoko na biso ba bunda po basangisa mboka oyobo mais lelo oyobo tozo kende ko kabwana pona nini parce que Félix azwi mboka apesi yango pa ba démon soki to bundite bande komisio baso mona makambo ka maseki ba mona okola nzembo afali ipupa bazo mona ngokola to sala comédie lelo oyobo mboka eza un problème. Félix ya kote kamboka malembe balobi au Nord Kivu bapesa ngo ba Rwandais Ituri ba Ugandais ndebo moni tile le oyo bosoka état de siège kolongwa te parce que Félix a sa mission assis sa plat oyo bo papa honoré banda banda koloba ngo à l'époque nini biso ba kongo to kusala ezo senga ifoto bunda lokola mibali ezo senga ili forte tension na mboka peuple congolais ezo senga biso désobéissance civile pona mboka na biso pona mabele na biso na tozolo ba makambu oyebwe kulutu honorable Tiri Pululu azolemba ko interpeller ba député te ngai pe lokola député o na futa makate pa peuple nazo talisa bino peuple moi mais tozo banda awa soki bokoyoka ka babomi biso eza pona mabele ya Kivu pona mabele ya Congo soki bokoyoka ka toke na prison makala ils pour mboka na biso parce que permettre loko wana te ya mwana tozo bisabino que peuple congolais partout bisika bozali banda ya mboka bozana kati ya mboka c'est le moment to bunda parce que bokoloba ote que non tozaki surpris oh non toyeba kite parce que na assemblée nationale même état ba député na bango tout 500 ba koloba te mais moko na kati na bango aza ko interpeller conseil baninga na ba député national bino ba député provinciaux ya Kivu ya nord-est partout bisika bozali boyebi bako oh très bien nayebi ke tango bako officialiser que Nord Kivu Goma komi na Rwanda peuple à côté avec beaucoup d'arrogance wana kozala déjà moi retard ya mwana boko mona Félix ya ko mema biso na Afrique de l'Est ASA soki ASC na bango wana pays de l'Afrique de l'Est mokolo peuple congolais bako officialiser makambu oyo boy bon nango te que notre ezaki déjà toloba kité yango tozolo ba déjà le 29 avril tozotali sabino que no mboka zote kama douceur biso tozana distraction pona ko éviter biloko wana tout et o senga biso baso to bima na balabala te que no to bana koyemba parce que avec les Rwandais so tozo continuer koyemba ba to na ba ka biloba ba jeune wana musala bango kaka ngwana ezo senga des actions ya kubenga na ba Rwandais par force et puis ba Rwandais ba ko s'entêter conséquences ko la ba za responsable tala ndenge ba kaboli biso ba ne kuna biso akananga ba ko benga na bande kuna biso abandundu sikola bo lelo soki bateke umbu basiliki na Kinshasa abande kuna biso akasai baluba ba kana ovanda api bande kuna biso bangala ba kana ovanda api bozo mona dimension bomboka zo kenete bino bozo mona ka keno olamuki na tongo ozu transport OK moi sika no moi $100 na fin du mois moi 40,000 na moi 3 bozo te la dimension te makambu obo ba paramètre o tout bande kuna biso akasai boke bana makambo bozo sala wana parce que conséquence na we bozala mabe et puis réparation na we mutu ko bongisa makambo bozala trop tard. Ne croyez pas à Félix azo induire bino erreur bande kuna nga ya bandundu bino pe bozala attention bande ko ya Katanga bande kuna nga Équateur Congo mobimba bisika tozali comportement bande kuna biso akasa ekomi ko tia mboka péril toyebaki à l'époque ya Mobutu akozwa gouverneur Muluba tindie na Bakongo ya Bakongo tindie na Katanga ya Katanga tindie na Équateur a permité bango bongo pona nini
pour maintenir équilibre et unité nationale ba congolais. Mais lelo oyo boye bande kuna biso ba Kasai ba kombi na monopole. Ya ko benga bande kuna bango parce que Félix aza na pouvoir pas Félix aza muluba. Bozo est-ce que Mobutu tango azaki na pouvoir est-ce que biloko na bangandi basalaki yango? Non. Est-ce que Kasavu tango azaki na pouvoir? Pourquoi kombi kaka na régime na bino? Kabila kutu le père azaki biloko na totika ko mona ngote. Mais pourquoi na régime na bino? Yango na bisa bino ba congolais ke des tribus oyo Kasai na bakatanga totala ngo miso ofungwama. Parce que bazana madene na bango molimo ko kabola ya bokabwani séparation pa na bango izana makila na bango. Alors to ko isama na mutamu ote. Tozo senga unité nationale. Parce que soki to vivre bomoko. To kolonga ba Rwandais oyo boy. To ko bengana batu obo. Mais le quoi la bino bozo kanisa ke non parce que naza muluba régime ya biso ya Félix to profiter to sala lokola ndenge boko sala envers banani. Bino tango bande kuna biso ya Kasai. Boko sala ngwe pe banani. Soki boko sala to sangisa makanisi biso tu ba congolais to munda na ba Rwandais oyo to munda biso na biso. Bande kuna biso ya bande bo bengana bango. Bino bande kuna biso pe ya Katanga. Obo zo bengana baluba. Si vous êtes comme si vous êtes province na province ba kuma autonome. Bozo mona otake mbuke kabwani et puis ba oseka biso. Do bitumba Lumumba et kana mai kaka boy. Hein? Na sengi na peuple congolais conscience. Biso ba jeune toza déjà sensibilisé. Toza na besoin to bimisa mboka na biso na pauvreté. Toza na besoin to bimisa mboka na biso na maboko ya ba frapper na maboko ya Félix. Parce que Félix a eu conscience na yeto ebite soki basimbisi yango na zabolo soki pa Satan. Makamba ba musicien oyo boto tika na makambo oyo boye ba mboka nini batu ba vivre kana masanga. Mboka nini ezanga repère mboka nini oyo ya motela boye. Papa Honoré Nganda banda ikolo ba bo fungola miso mboka zo kende. Ba resi ko boma Papa Honoré Nganda et pas ba Rwandais. Si kaka pona complicité na biso moko ba Congolais. Papa Honoré Nganda lo azana na sema bele. Mais pendant que tu as l'issue occupation, ndenge moko biso ba premier benga to ko talisa ba jeune, to tika distraction, to tika ko bunda, ngana za mungala, na ina mutu ya Bakongo, na mukongo na ina mutu ya Bandundu. Tout ça ezana eloko moko te. Problème na biso lelo, mboke kokisi 21 na yango bomboke ezana kati occupation, ba tunyo so ba yebi yango. Banani ba osa makambo wana, ba Rwandais en complicité na bana mboka. Siko to bando bomana biso na biso to pesa bango couloir ba kota. Ba ko seka biso mokilo ko seka biso. Yango nazo senga na bino bande ko na ngai ya diaspora bo soutenir biso na bitumba o bande ko ya Kasai bande ko ya Équateur bande ko ya Katanga bande ko na biso ya Congo mobimba to vivre na unité bo moko na biso ndango ko sa biso makasi tango ba ennemi ba ko seka biso bana mboka lokola ba jila lingeti pe ba ko tula bibembe bande ko na biso ba kufa o ba Rwandais ba bomaka bango yango to sengi na bino ba Congolais bo juger biso to benga bino na balabala to benga na ba Rwandais soki pe to bito sala bitumba ndenge muzalo baki si s'agit ko tumba me ba Rwandais to tumba ba parce que to ba bombo bande kuna biso ba osango na miso ya mawate ba ko sala ngo au vu à la portée de tout le monde et pas na biso comme nini bo ba policier bino ba policier tant bozo ba kila baxeli no salaire 30% ba bi ba baxeli bino wana eza équivalent à combien? On a besoin de toucher 100 000. Et on a combien de toucher le quoi na mona nyangala kata moko ba ko sepela que non na zui 410 000. Mais bon beta calcul wana bo mona que non mbongo zui wana ezaka $200 à l'époque ndezaki. Parce que toi $, eza na to ba de la bino eza 20 000 francs. Donc $100 eza 200 000. Si ko ba rese bino mbongo pa yo mona ba peso en francs mais beta ngo en $, au moins vous en dessous. T'as la dimension ba ko sa bino. Et puis Congolais ko za mutu mo boy azo sepela mabilo kwa nengwana c'est rigola même maintenant ko seka onte parce que ça passe pour na biso yango to so senga na bino ba policier congolais bo so conscience bo orienter bitumba auto mona na Égypte to mona bamboke belé souffrance ya peuple tango telemaki même na France bazaki na occupation na Allemagne bazaki soudé na armée na bango ndesala ki force na bango babi na kati ya situation wana nde biso pe to traverser mboka yango bo sama lukonda obimisa mboka na morgue ako kena kotika ona cimetière. Comment est possible na mboka bato baza bande ko na biso ba IDPS comment est na mboka bino mozolo ba keno premier président de la République a reçu na mandat na mutu a échoué premier ministre et seulement na mboka nini parce que mutu représente le président de la République n'est pas premier ministre ce que premier ministre a échoué c'est que le gouvernement mobimbe échoué et puis il participe à la gestion du président de la République mais na régime ya bato o ba wewa
bato asa nzete bazanga instruction ba ko ba keno Félix a réussi mais ça Malukonda a échoué tala dimension ba tout ba ko réfléchir sur Malutu yango na bengi simino ba congolais moi ya meza moi ya kafu o to so banda ba terrain ba action na terrain soki boki ke lobby ba okanga biso bo hésiter parce que déjà to informer bino parce que nous ne pouvons pas accepter bazote kamboka douceur biso to kovandi to so zana ba distraction et lo kona to permettre ngote et pour na sengi na peuple congolais tout partout bisika bozali to vivre na unité amonde usama kasi na biso botika ba instrumentalisation bozo zambonga ba Rwandais ba tuwana po ba ko kabola biso bande na biso ya Kasai nous devons faire très attention parce que soki to kabwani lelo boye bango keno ba répercussion ko sala mabe vos méthodes que na soulèvement que to bandela mboka biso to reconstruire mboka na biso que to kabwana sikobu parce que Félix a na pouvoir et ça inutile à cause na président na 20e siècle le la Félix c'est un président inutile pour la mboka Congo est un mboka moko stratégique bato bazo envier yango po ba ko investir na mboka mais ba ko investir ndenge nini na kati ya mboka aboye o bango ba na mboka ba ko finga bibembe na bango kende kota l'aéroport ya Njili salité kende kota l'aéroport bazolo baki ba otonga na Mbujimai bato lokuta miyibi eza lokuta botika makambo wana nous voulons reconstruire notre pays parce que notre force est vendue na ba congolais nyos consciencieux unité na biso bomoko na biso mobuto banda ko ba yango ndesa ke non to bunda poto longa botala banzira be étudier ba ko yunga na ba diplôme a misa les ati rai wana nzele kufi insécurité za partout tant ba Rwanda ba ko préparer bana bango na ba formation militaire ba ko tinda bana ba espace biso awa boy tout ça na ba distraction ba ba la policier un bateau de pêche ngo ye place ni bateau lokuta bateau de pêche était ba ko kosa bateau attention bateau de pêche on est formé bateau na ba ko sa ba misa na ndengeni yango na bengi sibino ba congolais to vivre na bomoko bitumba na biso to bundisa bateau bazo bundisa biso to ko vanda na bomoko na bateau bazo balingi bomoko envers biso yango na bengi sio participation na kati ya makambo oyo plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 merci na Kabuya Ndekoji Deka merci na Kulutu na ngai Albert Mukulubundu merci na madame Blonde merci na bino nyonso oyo bozo participer na ta o mama o saison traverser bata difficile bino nyonso bisika bozali nzamba pambola bino et puis amona obuza osala pona mboka Kongo Kulutu Jabart bitumba o papa honoré nganda la saki biso nzela yango obo biso tozo ko continuer yango moi mais tozo na besoin ya ba puna mutu nyonso a participer pour que nos peuples congolais bisika zali azwa courage ya komunda pona mbele na ndena lobaka yango toujours liboka pilipili ici la sona mokolo moko te ya lelo soski awabu soki nzamba lingi tukutana na bino na mikolesa